osatandaki nango te. Ozo comprendre maki ndeti nga boye bo ozap mère na nga na palais eza makambu bo yebika pe ne bango bino pe basi bolo ba ke biso me mibali to tonda te. Na se ya kotonda wana tende boyebi to ko beta pe mo ba tour ba makambu ba e ko considérer masolango ye okangama. Ambi. Soko moni anda ko ba olia 50% libanda ba lia 50%. Tem su yanda ko ba sungo te libanda ne ba sungo. Oza na côté msu ezake bozo vivre na mwasi na ndako. Mais yo ki obota libanda sans ke yeba. Moi ma monde banda. Obota na mwasi libanda sans ke yeba. Obombeli epe oyo yebise yango to ayo yo kango pa batu. Mais bazuwa na bino moko peta msu yango nde ebota kata msu ba makambu oyo biso ba mibali toke ko déconner libanda. Tant to linga to bimisa mabe ya basi to yeba pe mabe na biso. Déjà les autres ont remarqué bandumba numéro 1. Tamsu ya monde, ils sont mariés. Fidèles internautes, salut, Nelngabino tellement makasi. J'espère que vous allez bien. Émission Abino sans frontières, yango yo obolinga mingi. La chaîne Abino kaka moko. Info 16. Info 16 nde makambo. Vous s'abonner à trop. Na Info 16. Oui, lelo sujet du jour na biso eza tolito yeba. Pona nini bano babota maka hors foyer soit hors mariage bazalaka vraiment considéré té. Donc baso bazana bandaka mabala soki eza na mwana o abota mi libanda en dehors ya foyer na ye bazalaka considéré té, bazalaka toujours méprimé. Yon l'autre on to débattre na ba artiste comédien bino bolinga mingi to bazalaka dû à quoi pe solution na nini o toko ko zo pona ba problème wana. Oui voilà les grands caméramans so ko fungola biso comme ça na présenter ben invité nanga. Oui na plateau na zana Mbata Siala. Bonjour Mbata Siala. Bonjour. Nazana Henri Ngoma, artiste et comédienne. Bonjour. Nazapena Sony Love. Ouais, bonjour maman Maggie. Mbote pe na batu ba Hollande biso au bazar partout dans le monde. Tolinga bino tellement trop yamo to yara toujours on a ko solo na bino ko débattre na sujet oyo et comme la biso quoi. Bon, présent Mbata Siala na bana na yo na un peu idée na yo d'après autoto ba pourquoi bana bazara considérer te. Mona maman na ndaku azana mobali. Donc bano babota mi libanda avant ya kota ndaku soit mobala bota ni libanda. Il y a juste chance à ndakuna papa donc banana baza trop méprisé ça pour nani. Ouais, merci Magui na parole na yo pour na débat yo. Bon, zana ngopena ma solo to bien on peut biso tout même africain même partout surtout que biso et débat ming na biso africain. Ngana loba boye ceux qui banana pena bazo considérer bango penate d'abord faut tes arana na biso mbali. De le début, so yebike nazana moi bana moko libanda. Mais pourquoi pas na ko yebisa madame nangai? En même temps les tokutani, même temps eyé après. Ezana ngoli kambu ya solo. Babilo mse ya ki arrivaka osatandaki nango te. Ozo comprendre maki. Ndeti nga boye bo ozap mère nanga na palais, eza makambu bo yebika pe ne bango bino pe basi bolo ba ke biso me mibali to tonda te. Na se ya kotonda wana tende boyebi to ko beta pe mo ba tour ba makamba e ko considérer masolango ye okangama ke tantine wana pe akomi na plan so na yebi ke na lingi pe mwasi na nga wana so na zo reconnaître que non zemi wana oyo pa ya tantine mususu tozane ya dehors ya mama na nga ndako so na zo reconnaître que zana ngo yanga ndeti biso ya misusu bo poto bwaka makile to banga nzambe zoko bani magi poto atu bwaka ba makila wana tamusu tala kaka poto tozabisu tu ba chrétien to banga nzambe po nzambe pe aboyi masolo wana elo ni zangi ngamoko na zo courage ya oyebisa mama ke mama tala na zaki boy non ils a pe passe pour nous expliquer mbala moko ils a rapena passe mais en tant que madame nanga na oyeba stratégie ni na ko mema pour un jour moi na on la considérer le wana tibande kone bana kata ndako mais siko so ngai na bombi yo mama oye ko découvrir que nazana bana moko libanda mama nanga oza mwasi oza mwasi fo salope na passe na moni ndeti ngai o ngata msuna ko yiko loba faut type air moko eza ya biso mibali poto yibo bomba ba secret moko fallait pas to bombango pour les camboso aussi arrivé et c'est arrivé donc ekoyi nde to loba ka biso bakino na bomba te na web sa mère nanga pale. Oui merci maman Rika yo za likambolo ba Maman Magui naza likambu ya koloba parce que mibali ndenge baza bongo
Ce qui est les sumo bana à l'époque il y a Jésus. Mibali bazalaka ka bongo. Aza mwasi na ndako ke libanda. Metango ke libanda. Na ndako no bongisi na libanda pe ndenge ozokende bongisa kaka. Po bazaka makila na yo. Yo kanti ke ndako baza considérer libanda ba considérer te mais eza mabeli sumu na miso nzambe. Soko moni ndako ba olia 50% libanda ba lia 50%. Tem su ndako ba osungo te libanda nde ba osungo. Mais eza plus na kacho mabate eza plus basinde batu balingaka te ke soki mobala ebise ke aza na mwana libanda mwana na pa ko vanda ndaka tata na ebionde basi batu bolingaka te. Non, pona nga mama gi soki lelo mobali nanga soit ami botela qu'avant bien boti après libanda nga indenge nga na zabu na considérer mwana wana parce que ba makila ezaka moko nga na bana na ndaku bana wana lelo o libanda bako sunga nga yanga mo na ndaku basungi ngati yango wana pona nga na senga ka o aza mama aibi passe ya kobota passe ya 9 mois tango za na bana na ndaku mobali la kiso intel na bota ou bien la kiso toki ba rimer luka o vérifier sokoza mama ya solo vandi sa papa o expliquer ndenge avenir ezali mais sokaza papa ya solo a considérer mwana na a benga ba osangana na oya yo. Merci Sonila. Ouais, nga rolo baboye ba makambo za plus na dévolé eza na couple msusu mobali mibotele déjà avant babala na mwasi wana ya o babala ni actuellement ayebi ke mobali wana abota mwana mombo libanda là soki aboyi aya peut-être à reconnaître te wana ko mabe wana vraiment mabe makasi mais ce que toza na côté msusu ezake bozo vivre na mwasi na ndaku mais yo ki obota libanda sans ke ayeba moi ma monde banda obota na mwasi libanda sans ke ayeba obombeli epe oyo yebise yango to ayo yo kango pa batu oyebi tala toza batu tozo ape place ya ba ndenge na biso basi pasio ba yo kaka ozana mobali bobota na epe ya bana obotele pe bana na ebite po soki mwasi azobota te ozwa raison ke mwasi obota te take no bota libanda mais mona pe mwasi ona obotelo pe bana mais yo ke libanda oke oboti obombeli oyebise te azo yo kango après to mona déjà kola franchement na normalité boye mwasi ona ozana facilité te to na courage ate olinga mwana wana ezaka ba problème tu vois ezaka ba problème yango mo biloko wana il faut s'arrêter nga zaka contre mambo wana tango déjà obali soki mibotelaki nanu te banda obotaka na mwasi wana balani soki mibotelaki avant donc oyo déjà obotaki avant wana s'arrêter na wana yaka obota na ndako ya teke oboti na libanda oyo obota suna oyo obali obandi kocontinue soki bibotela ta yo moko franchement tozala bato quand même. Oui. Merci Sonila bien dit. Soni vraiment a vraiment totalement raison même nga na kolinga na ngate papa mbatasi ala bino pe mibali ce que so bali est-ce que c'est important ka ko luka so mo sim suli banda pourquoi botunda basanda kuté yango mteza cause ya bamakamyo so wana baba merde musuze utape ka tamsu na pale yango pe mtetinda biso tamsu to banda okuta na makambo oyo tamsu to sola lelo ermo pe ba mère na biso ba pale mitu ermo pe bo uti makambo ebelo moni surtout bito ba mama mabezo sa bino ne biyoka yokande ba mona kiye ba lobaki boye ba sala ki boye ngana mobali ozo comprendre naza mobali na kozana ba relation presque ya batutu na lobite ke relation ngo yende ozana ndenge ya mabe otope yo madame na ngana pekiso pe ba relation oto banzela na omsute faut ça bien limité ngape nazana ba relation nga otamso eza limité mais bazuwa na bino moko peta msu yangonde e botaka tamsu ba makambo oyo biso ba mibali toke ko déconner libanda ozo comprendre ba comportement mususu omoni basi mususu na ki chéri botozana biso bien magi chérie Maggie, je t'aime. Alors le bano tina bangile kutu munoko yo yebite. Alors bete loango. Tina ki portugais ki wallon ki flamand. Tout abimisili yango po azana nuta mususu ande wor na bino na bokangani bote. Mais lolo so Maggie okoti na parler kako yangai. Obano comprendre makambo susu. Au moins damso ermo la Damas peno yoka tana nga ezaka kuna na nini ya. Yomoko zoka Damas na yo yomoko zoka maya maboko no kene pe na frigo bimsa mai na yo yomoko mela. Tout wana mère nange choper sa tête. Ozo comprendre. Tout wana sona pandi pena bona kantinga bo. Deuxième vitesse nanga ndeto benga ba deuxième femme. Deuxième vitesse nanga sona ke nanga kuna. Magi.
alongolinga catch alongolinga moi single asalinga pe ba geste bona boro wana siko lere ko ya ko arriver comprendre pour sentiment na nyote komika mupanzi wana yo mère na nga parler méchante ya ko sakana ko tuté de so kutu ozano bien so nga na zate mono za bien ozo so na ba voisin ba ndeko neto la kana ba mapango to futela rabu ozo so na yo bien mais so monika entrer nga type na koti elonge kanga midungu makamu nyotu oyo yo kaki wana ya lokuta o masa na yo moko soit disant ya ko betela soit disant ndeko no moko boy amona nga na mwa kwa moko boy ya ko beta kama so magi nga pe na za mutu quelque part na oluke sika moko kimezala pona nazala pe na kimia na kacho te présent est-ce que ça vraiment raison valable eux kutila mobala bota libanda déjà nga na contre maram papa mbatasi azoloba na contre moni tant to linga to bimisa mabe ya basi to ba pe mabe na biso ku to la mabe mususu biso mibali rozo idete donc to sara sembla le rôle o zela ga erreur moi si po ozo ngo etalango tandis que yo moko mobali to bomba et ça raison te mutu to za mabe tant bozo vendre en couple il faut boye bako se comprendre boye bako bongisa kaka tant yo monique moi ça salaire obike okay po basukolo makolo kasi o sukolo makolo wana okuti eta mswaza zaina mbali monte bakabwana est-ce que linga pe bana yo botina moi simswana ta roye baba petit frère na lobi boye ozo comprendre ermo ba mère dango euta anditi ndaina ibiso ka ke euta kapana bango oui ezana ngote ke ota mususu nde nazana momina ngai ye kaka fona lukele be fraction moko boye ponga na zulango raison ndenge yo lobi eko za la pe bongo te mwana ma yoza mwana mobali ezala ba mère de mususu o ko yoko supportant ngote na pala o comprendre do ba mère de pena ya grave ba momina biso ya kini to lo banini bi yoka nde leki bango trop ozo comprendre ba mona ki mbata sala na tellement na ba fille moko boye siko yeke loko wana memi ngo tina ba pale mais pourtant kana yebi loko wana na za mutu o ngakoza na batu pona solo ape na batu ozo comprendre biloko wana nyoto to za batu nzo to za botaout na ok pe place mo pe boye sengi na ngo pe bon na za na nga kimia eza na normal eza na ngo pe bongo pe bible comment ngo parce que kana ozala pe kata msuna yo jamais non papa mbatasi ale eza bongo te eza boye bino mibali to comprendre ba bilo musubo comment osala pa na biso basi na bino andako place outi libanda oza matata na likango no libanda boyokani bien te kanda no memi onti na ndako okama papa bime bien na suka tanga oya karabo de na moni ndako salte ndako a propre eloko longolango ezalaka wana mais auti na ba longolanga outi na ba vertige na libanda ayeko suka na kata ndako kitoko te papa ndenge bo kande tolo bakabozaka na bande kwa basi na basima la bino liboso na bino eleo nina ngweti ndenga pona kende kuzwa likango wana libanda a partir ya yoka kati non eza nécessairement wana te po tomona tala todo généraliser baka tomona ba mibali mususu bazo sala nyonso pas moi ça sala mikiti sala nyonso mbala ofinga beti alobelo te momona ye na coin asa na fille moka na venu na coin ya bala me na coin wana na moi Ozomo dans mi bali ku to ba ta merde ku to ça ba jeter. To ba merde po to ça ba tout déjà les autres ont remarqué ba ndumba numéro 1. Tamsu ya monde, ils ba marié. Makasi pas poser raison. Ils ba marié. Mutana mwasi na ndaku. Mais libanda za fait basi. Mais célibataire ku tu tamsu aka na moko to mi bali. Ah, yo beso to landi tamsu pe père na bino aboto bino tamsu na 4 femmes au seki hein. Ozo comprendre seki te na olandi te mais za masolo to pesa na. Oui, non, ma beni na ngweza wana. Siko yo na ba frère na yo oba bota malibanda bo so la raté. Malgré tamsu mère ne bandeli pas aki mabe te. Bo condamner pe biso na ba tipi pe belé te. Ozo comprendre nga mobali nde na zabu na otikala ka toujours mobali. Ata na boti libanda. Oyoka te. Wana za makila na ngai en tout cas carrément fondi mango. Asa mwana ngai ngam na osala na oba na pale na ba oba za libanda bosiko oya uti libanda yo ke no budeli fanto na antake na reconnaître gaza makila na ngai même tana nzambe pe aboya ngai aboya ngai dictature na bolingo siko eza raté eza dialogue tangu oyebi ko salaire pesa erreur to benga ngo erreur tangu oyebi ko salaire on yeba ko soigner ko bongisa erreur wana osalaki po kimia za na poso na pale kimia pesa te ata utoke libanda ozapeka kimia te po bano tango oza dette morale mo boyeke na bala mona mo boya batna tsana ndaku me ngana ye tozana kimia te na otsepe kimia te
Donc faut toujours arranger. Oui, mais les qui n'ont pas makambu susu, ne te solo liangwa te. Momi on a pété muso expliquer na oye. Que nazana moi na mo libanda a utinda pe yaka na pechuana na pale. Mais lobi pechuana le ragoya. Mère tamsu yo zate mais pechuana komi kozoba torture musu tamsu ga ko beta bambata na kati. Ake beta le pe ba voisin mu panjo na ki. Obite ke moi na ona pe. Et pas uta ikuna bakanga ki kindokite nga mikolo mabonde livrement nzambe na bana na ngaite na bana na ngaite esika uta ki biloko belebele metamsu mwana na pas ani ndokite papa be biloko mususu eza ba momi ya na ngai ndeko na nga magi fo yebaka ko supporter yango to lobi nini ozo comprendre makila na nga na kotika la kobwaka ngata mukomote moi si na ngata ngona ndimaki yo le meilleur pour le pire. Eza nango berere yaka nango ba accident yaka nango eza te ke tamsunde na boti libanda auto na négliger yo mwasi na ngai auto boy na boy ozaka na palette yo ya to boti ne libanda aya apikola yo nde yende akota metango lifanto azali auto ba mafanto bazali yo mama ndima onka to ko lakisa kiteti dira makamni kontimeza mabete pa mbata siala eza bino ba papa bozape na berere belé tango yo ye na mwana wana na ndako tango opesa o 10 francs opesa 10 francs. La plupart ba papa ba commande ngenya kozwa mwana atem suna kuzu aobimisa mbongo na poche a glisser mwana ana mais tant bana na bazana ndako ba monika biso nyoto za ensemble mama sangisa biso papa ndengo sala loko na bana ba viser rapport mbala moko pa mama na bango mama to moni papa opesa ye intel eloko boye ezasko kitoko te so boyebi ko sangisa ni na ndenga malamu obike mwana oyo aza ya nganda ko eza ya ngai boye botongo pia 10 francs kotoyo pa mwana ono pesa 10 francs ezate ke en dehors ya baninga wana baninga bazate o glisser muninga mbongo eza mabe makasi yango ezo esa ke ba mabala mingi ezo ke na ba do na loba na ba krik nde baloba bo eza ko tengama parce que mwana libanda asali lokola ya ko bebisa ndaku foye bebi yango penate ke tamsu réseau oyo lingo loba na ki ya ko pesa boyo to ko zongisa bo tant que ngai papa na ndimi ke mwana wana aya na ndaku ozo comprendre c'est que nazo so bango nyotu même égalité ozo comprendre te c'est lo kasinga papa te c'est lo nga papa nazo so ba petona nyotu égalité siko yo expliquer ngai bango nyotu bazotanga na zimbongo ya ba oya liboso na zuya Minerval na pesi na zu oyo ya na zwana bango ya libanda na pesi po mama tamsu mutako osala ba course wana nga papa tamsu na zana tante nazo kene ba misala na nga na ode ba masolo na nga kini yo yebika soko bimite yombe soko Jean-Louis atindite pasi soko petit na nga papi chimpaka atindite pasi ozo comprendre ba petit pera ba ndeko na nga bango nyoto so batindite ezaka pasi fona beta moi tour mère a ozala tamsu ya bano ba bimina libumu na ye asali yango normal oya uti libanda a osala ngo na ndenge o mutema na ikotinda mais rapport on siko soke komelinga papa yo siko expliquer ngai ata ogangeli mama oyoka banda mwana oya yana ndaku kimia zalaka lisute tozalaka bien tozalaka boye na boye carrément hermoso na zana ngana mwa kwena nga petit na ngai ndeni ni bien kota chiki ndeni na monika surtout soso koli nawo yo moke no futa ba Minerval na yo ezana ngo pe na ndinga mabete pona yo nde mama mutu obandeki ta mususu mabe parti pris na yo ezomonana ozo comprendre mama wana papa mbatasi ala yango ekotisaka teti na ndako mwana wana soko zo memela e bongo papa to boyite mwana wana ebika ke papa otuna Minerval boy nini boy mais yebaki akomola ba comportement mo bizarre envers moi sinon na ndako ebika ke papa benga ngana kuzo otuna ngoliaki to mona ngo oliaki ndeni classe babengani yo bamisusu batangaki mwana siko comme na bateti moko ya yemo na kata ndako mabesi koyo bana vraiment yango wana mingi yango wana po tangu mama za wana mama nde mutaza ye mutaza azo responsable à mwana po papa za raté bimara donc makambu tout il faut est passé par maman roya jamais oyo tuna mwana makambu atakoli roya jamais oyo tuna ba makambu oyo tuna maman donc faut passer par maman maman na ya pas mwana donc tango pesi derrière mwana pouvoir maman on le banne souni et puis il y a des maman n'angate maman na squanda on le banne donc c'est ça ça l'appelle bien la bande ko na bana ni otuti siko yo soko ko mola kisaki wo musuza uti libanda zandoki yo mo frère zala nan yo mo pena mama pesa nan magi yo mo pena siko zala pena na place ngo posiko oya yo baza bien oya uti libanda azandoki posiko yo yebisa ngai mwana na pa uzala lésité au comprendre moi nazo lia bien mazo konda po ni souci pe faut tchamba ngo ni otu égalité. Oui, merci à vous s'abonner toujours. Vous s'abonner toujours à la chaîne Nabino Info 16. Vous s'abonner quand il y a trop. Voilà, toujours un débat. Mais papa Bino papa m'pata lo quand tu ko tapel banda na pop ba fana bino za pena kimia. Te za na ngopeli sumuté.
ya na pe lisumu te eza na pe avantage te tamusu pe ni te ndeto yebiso eza ba makamusu ya arrivaka et arrivé quand na ba foyer pe quand ndeto za ela peut être ko bana pasi bana musu bazana na balabala pona suida makambo wana siko ezo pesa pasi na po bazana bango ba irresponsable ngai tant que nazo reconnaître kaza makila na ngai bano ba olia matembele yepe fo aya kaka adame matembele wana ozo comprendre nazo ko encourager ngote mais nazo bana kake eye ozo comprendre en tant que biso de mibali to yebi kaka ndenge zalaka nango pa mama na ngai donc isoko eye na ko encourager loko ngote mais soki eye y arrivé que ekomeli ngai mwana ngai aza libanda so naza besoin na joie na ko joie na chika kana ndako mais zate que te bo sale la ngopo te non eza ba accident moko eyaka en tout cas eyaka. Oui, voilà, merci. Tu comprends presque à cochiter. Tu as un peu de conseil. Bon, à présent, tu as envie de chiter. Tu as envie de chiter. Si tu as envie de chiter, tu as envie de chiter. Mais si tu as cocatin, non, tu as cocatin. Surtout, Henri, tu as cocatin. Et puis que plus, tu as bien un problème, tu as plus bassi. C'est que moi j'ai compris, na bato na solo na bango na comprendre que non, basi nde baza na cause makama nyonso, basi ba ko sangza bana katanda kuté. Mari koza consciente. Anaza consciente basi ba ko sangza bana katanda kuté. Yon to lobi boy. Tant mususu yo la kisa ki e poso moko boy. Accepta ki yango na simo balu ki lisusu. Donc tout ça trop ka basité. Mi bali nde baza mabe, mi bali baza mabe. Mais tozo mona pe en réalité mi bali bazo supporter bano basi bazo bana mabala non? Hein? Ouais, moni tantôt loba mabe ezalaka malamu pezara. Basi o basara makamwana mabe tous invité bango vraiment ba rechanger, ba rechanger. Ceux qui peut-être mobali a fongolo mutema ya yebso vérité, faut quelque part comprendre. Mais ndeti basi oyo baboyaka mbala ayebi mbala bota déjà avant. Ngana contre bango. Je comprends. Na contre bango robo ya mwana te zo mwana le roi mwana yo. Comme ibali ndenge tondi marape bana ya basi na ba parler mwana obokole lokola mwana na yo oboti. Donc eza réciprocité on est ça bien. Et ça marabongo nga souci na meza bongo ça mama bongo soki mutakute na kawana ayebake mwana oyo aza mbali na nga mais aza mwana nga. Donc et ça bien. Merci Sony. Ouais, pour nos conseils, ils ont mabe penda teke surtout ce est arrivé na ma marque au tobetili ba masolo awa ba kumsu yaka o so satandaki na ngote et puis bino pe ba momi faut bozaka na motema oyo ya kimama ko laksate ka ke moi no ya bimina libumu na oka ndeye mwana te comme pending yo lobiawa yo pota mususu o mibotelaki no pa avant o yepe na bana yo ngai ta musu papa pe ba kawana ya mingi biso ba perte ndima ngo fora. So remarquer lo kona momi awuti na bana eli banda swat moko to mibale tamsunga na botine ka moko me bana na musupe wana mona à l'aise pena mais bino ba mama so esprit on ezana bino bo meka ko changer surtout nga so père eloko wana yelinga na oyana ko expliquer yo mere tadelo moiza boy makila na nga moiza pe côté wana et to bota makalate momi wana oyate apikelo ona palete biso to zaka na besoin ya makila wana lobi muta osunga biso to yebiete mwana o nga na botina yo tamusu pe bango bako rupe na bango mais o to bimisi côté kuna tamusu yepe ka mutite to encourager te elobi ndeko na ngai to zo encourager te donc to pesa ka ba conseil to tike loko na mama oza mama zaka mutema munene mama zaka na makambo ebele na mutema na ye oyo ya mabe pe na ya malamu mais na bige mingi bino ba mama bosala ka ya malamu mabe biso ba papa to sala bino mais bino bo supporter ngo ya ebele donc l'esprit wana kaka ya ko supporter wana boza na nkaka tamusu lobi nzambe kosunga na kati ya bana wana bango pe kamba ya kotombola biso donc c'est ça quoi. Oui, merci Mbata Sala. Maman Henrika. Merci mama Gipo na ngana lobi kaka na ba papa o lelo bazo kende o si ba mibotela sava o lelo bazo kende po akutana mwasi moko longole chemise o sokole makolo yango teza bolingo mui binyo sosoko ya nesika akoya o salaka po yo mona ke yenda za la mode mais eza yango te suka ben convenir yango mona ke mibali ba bota libanda conseil po na ngana pesi surtout ba papa bolanda te ba maman ba sokola bino makolo balongola ba chemise donc o azolesa nga azo contrôler munoko nga muku ele kanate donc conseil nga na pesi pona ba papa to zonga kana ndako
totalaka ndako kaka totalaka ba mère supérieure na kasa ba palais et on ça là c'est bon. Oui, merci. Moi ma dédicace ça la bien. Dédicace na Jean-Louis Ndoukouma le boss. Ndoukouma Solaté hein. Iwana kutu defati wana magi sokwa yoki ka ndongo lobi botam soupe na pokwa lelo. Solaté po to kana pe to lobaki da to wana émission de sala ko le 4 lobaki le président Ndoukouma Solaté Solaté. Solo la yo po ya solo la déjà le président Ndoukouma le boss. Na pesi Papi Chimpaka. Moi na Roxy Chimpaka bana mikili pour contrôler l'album naie ça très bien talaga moi artiste donc na pesi mbote na mère Aniti Mambote mère K Brice Mpangi do bana nyotu ya Londres na pesi bino mbote po bino nde bozaka pene na ngai mère K mère Timambote nde na lobika ba bijou ya belé po na bino na zongi na ba France wana na moni ba Peragi Nsala na moni ba Serge na moni ba Nicole na moni boza ebele ba Fifi na Movenda donc boza ebele ya ebele en tout cas na linga bino mingi bozo ngona ninga mabete ezali solo to pesa nika ba idée po yoka kaka mbatazala nde nini azolobela boye te eza ba idée moko popo efungola pe biso to yeba ndengi ya kotambolela na ba vie na biso na ba foyer na biso eza na okaka na ndenga mabete eza na okaka lisolo bozo ngoka toujours pété donc yango quoi d'auto changer pe ba comportement côté na bino basi na biso pe mibali to meka ko changer ba comportement wana so dasi na zwa engagement mo quelque part mais yeba ke sina telemika pa na yo ba kolera buzoba bi yoka makambe bele yango nde pe mutu ezo pousser biso to bimaka ba libanda wana lelo ba inconvénient wana tika ozongela biso bana biso lobi séparation bana oya keboye eza pe na propreté donc nde na bika na pesi mbote na zongeli sous pas ya boss Jean-Louis Ndoukouma. Bien wapi. Merci maman Rika ba dédicace. Oui merci na pesi dédicace na famille nanga Mubimba famille ya Makengo papa nangai que son âme repose en paix na pesi mbote lisusu na grand frère nanga Blanchard Kundulu Dr Yende Mokonzi ya mabele na pesi mbote lisusu na ndeko nanga Soni Masala bisika za na Nyangara 113 mbote belé na bande konanga baza na poto banansi dia kiese na pesi Henri Malou na France donc talaka boss kanga bisiko za yo na basalamu na ebele donc bambote belé na bami na nyonso na ona bossa na ona ebi na pesi mbote. Merci. Soni Love dédicace. Ouais, merci toujours na batutu bozo attendre bino ya Rolanda biso vraiment bo perdre toujours confiance donc tozana bino pour na kosolaka pour pesa bino ba conseil toujours et ça va bien vraiment na pesika ba mote pour na Caroline du Nord tozala na monument zalaka moko na Caroline du Nord aux États-Unis Guibert Dibanza monument venanga bebi JDK Mopao John Diamonika Soda Poto John Diamonika bambote John Ngela Fleuve Congo John Ngela pasteur babi retour à la parole toujours yoebika ka pasteur John Ngela après simbote na Magi Poema maman na Eloane na Suzy bambote Dian Chiyo bambote na yo Junior Masamba Junior depuis Colorado après simbote na Linda Mopondi États-Unis Itachi Maludi Chanceline Misima Ajetiri bambote batu tout obolinganga après sinon bambote ngapena linga bino trop donc c'est ça. Merci ngapena repesa pe conseil na surtout na basi boza mtamne na ko supporter mibali na bino voilà ata ba bouger baboti libanda boza mta bo mama ya koza pe na mutema bolinga ko récupérer banana po on ne sait jamais. Oui ba dédicace nanga na PC pa ya ulisionga na kacha Paris ya uli ba info 16 nde ba uli ba simba na kacha Paris frère Richard Madeka na bosante la mignonne Afrique du Sud babi la mignonne yonem to simbi info 16 ya Afrique du Sud babi yondo za kuno kangi ba gros bisous na bosante Claude Luke ba kweno l'homme de Jima par défaut na Switzerland na bosente ambassadeur Raymond Singa l'homme sérieux tonton Mwinga 16 000 mètres bambote na bosante l'homme sérieux babi l'homme sérieux
Azaka mort, voilà, bisous, bisous, bye, bye, bye. Bon, s'abonner toujours à la chaîne Abisso, Info 16, Info 16, Info 16. Bye, 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 ciao, ciao.